Comme un père, tu compatis là où les cœurs des hommes étaient indifférents. Tu dressas devant moi une table en présence de mes ennemis et ma coupe déborda. Ezalakanga ekobika lokola motu na pasi nazokamaka lokola matiti zanga motuya baninga mpe bandeko nanga basundolaki ngai nazangaka na moto alukata kosalisanga nabakamaka lokola mwana zanga babuti nakana miso ya bato nazanga titina solo nayelaki na lubwaka basusi na potopoto eloko pamba nazalaki kolia mpe kolata nanga ezalaki na mpasi nga nakoma lokoli bwele oyo azanga mokengeli kobika nanga na mokili sipasio nazalaka tina tana mitema bato kasi moto mopani makosa esika nanga namonaki mpasi elaki motema nanga na potopoto nazalaki ye azwakanga na pandelongo na bakulu Yahweh, Yozamalamu, Yahweh, Shantabako, Elekilinga yesingona motema. Ainda não vou iniciar em português, isso ainda é lingala. Close, isso não é lingala, em português vou seguir depois. Maboko polele na yami yesu Yalara mashuri lesko. Ok. Pode fechar. Ok. Shalom, bandeko.
nakobanda moi fona sala makasi to bandi 20h33 ya Congo Kinshasa ya Afrique. Donc tozana minute muke ezaboy ke lelo nzamba pamboli biso nzamba za malamu alingi keto ya lelo. Donc nzamba za pe nzambe esengo yango tolingi tokumisa ye topese lokumu totomboli ye pe tosanjoli ye donc topesi ye bamelesi mingi na butu ya lelo. Elingi koloba boke lelo ninga loba eloko moko très important. Soko zui rapport ya ba docteur omi ko tanga yango o comprendre te po nizana langage ya ba docteur. Soko zui ba avocat baza ko samba na Congo likolo makambo ya 100 jours oko comprendre langage na bango penza te po na nini eza langage advocacy o ya ba juge. Soki olandi langage na koloba ya économie ou ya finance bazana ba mona bongo ba revenue ba budget et ça ba mot et ça ba langage ya ba économiste ou ya ba tu ba finance bisope bato ya bible naza ko senga bino bo comprendre malamu bible ezana lingala te ezana portugais te ezana hébraï na hébreu hébraïque ezali langage ya nzambe. Soki ozako comprendre langage ya nzambe te moyen o lembo la Bible o comprendre Bible ezate. Nazane sengo mingi nazomona mama nanga Marie azawana mama botangai manangina tuzanzela moko Clos Rufino. Reconheço tua presença, mas espera por mim, vou entrar depois em português. Do Bininos Bozali, tu zakolanda. Ezali langage, mana jetu. Nasa pesa ope mbote na hibi ke usawana na sima. Ezali langage biblique. Langage biblique esengaka foko yeba pona ko interpreter yango. Muito obrigado, Profeta Guerra. Ainda comecei em Lingala, depois é que eu vou entrar em português às 21 e pouco. Só vou fazer pouco minuto. Donc, il y a langage théologique. Il y a un moment surtout dans l'Apocalypse, moi, comprendre, nous pensons, exact, pour ça, langage, il y a théologie. Nzambe, azako loba. Alobika, azako loba, pona, yo kama comprendre te. Et lui, pour nous comprendre, il faut pousser na mozindo. Na repese un exemple, comme ça, mais là, na loba, eloko moko, neto bina thème ke, biloko nini ezali motuya na misu ya Nzambe. Do yango naza ko mituna ngai moko naza ko lela na motema na ngai eloko nini biloko nini ezali motuya na miso ya Nzambe. Bon eza ebele to koloba bana libala eloko boy eloko songolo guérison to boite mais na biloko nyonso to koloba tozaneti na kati ya bonzambe oyo eza motu na miso ya Nzambe. Eu depois vou entrar em português depois desse. Estou a falar com o povo do Congo ou aquelas pessoas que falam Lingala. Donc, obrigado Leonardo. Tamo junto, mano. Então, só que totali na Nzambe tuza komona biloko ebele niti Nzambe alingaka azana culture pe. Nzambe azana culture. Oh, Mano Guido Tavares, muito obrigado. Depois disso vamos entrar em português. Manda Modesta, nós vamos avançar porque já estou avançando. Então, tozana biloko oyo Nzambe ebele o Nzambe na misu neza motuya. Mais nebisa bino eloko ya motuya oyo liboso na misu ya Nzambe boyoka. Eloko ya liboso ya motuya Christine Kazadi eza famille. Donc nazoyebisa bino eloko ya liboso ya motuya na miso ya Nzambe ezali famille. Pona nini?
soki tolandi na jardin d'Eden nzambe asalaki liboso famille eloko ya liboso famille elingi oloba nini elingi oloba bato ya makila moko famille elingi koloba bato oyo baza na makila moko yango tomonaka incarnation eza kaka te ndenge bato ya Chine bato ya Inde balobaka ke ozalaki mbwa sikoyo okomi mutu te soki namoni mama Merka namoni incarnation mama Merka nazomona ba trace depois eu vou entrar em português já esse é só para Polingala às 21h30 ou às 21h20 lá de Angola vou entrar em português só que papa nanga aza soso vivante mama nanga aza vivante mais soko moni ngai babiso ko mwana ya papa Anacleto okomona ba trace donc famille aza très important tomoni prochaine témoignage tokopesa ekozala pona toloba nini esalameli biso oyo na kati ya confinement na kati ya quarantaine oyo tokoti eloko nini esalameli biso nzambe aza kotala mingi famille yango na a permettre faut koyebaka eloko moko na langage ya nzambe nzambe akoki kopermettre eloko pe aza pe na volonté na ye eza nango volonté na ye te mais a permettre yango mais eza volonté donc faut comprendre que eloko wana très bien famille eza très important sikoyo nalingi nayebisa bino biloko nini oyo eza koboma famille na biso soko kondimela ngai te ngai pe nayebeki nanga makambo te nayebi yango sikoyo na bible ta bon file ta bon bible ndizolakisanga biloko oyo j'entends ma chérie, baixa só mais um pouco. Bible mutu ezolakisanga biloko oyo. Satan abundisaka famille makasi. Abande yango na jardin d'Eden. Elingolo banini, elingolo bake. Il monte les capacités. Elingolo bake. Genesis ezali création. Apocalypse ezali restauration. Oyo et beba na jeunesse que n'est la apocalypse eza restauré sikoyo banda jeunesse et apocalypse ezali procès ya restauration famille et beba na jardin d'Eden et bimi libanda Satan combattre famille na jardin d'Eden nzambe aye ko pesa aye ko juger moto ezalaki malédiction te comprendre biloko na zolo banayo tango nzambe bina moto ke a partir lelo na motoki na yo bando sala musala pona olia outenga mabelozo na mabele ezali malédiction te ezali a juger pe a condamner ba yango sentence na portugais donc apesi sentence na moto kokuzonga eza malédiction te de moto ko sala ako vivre mais ako zonga eza ndenge moto babike yo ndenge sali boye il faut okota na prison oza condamné donc mutu aza condamné que fois kufa asala musala pona kufa eza malédiction te faut comprendre le langage nte yano bake bozala kama yele na langage Satan ako combattre famille Satan ako bundisa famille na dimension moko yango na nzambe asala église pona nini Église c'est la parole. Apesi biso liloba na ye pona toyeba ndenge nini toki ko batela famille na biso. Siko na ba famille eza na ba culture. On a ba tribi, nde to kabwana na ba tribi, mu Congo, mu Tetela, mu Luba to za batebele. Sikoyo eza to kabwana ndenge wana problème eza te na sana terre pesa explication ngali na loba kaka. Ninga nzamba sungana kota rapide pour to mingi te. Ezali problème que tant que tu kaboni ngona to kubela ba culture na kopesa définition culture te pour na culture na kopsikuni za ke ndenge batu bavanda na boite mais na ba culture wana na ba tradition susu tradition ezali
biloko oyo zela ezali awana na dictionnaire. Traduction ezali biloko mususu tozwa. Thank you, men of God. I'm speaking in Lingala. Thank you, Brother Robert. Yeah. Traduction ezali biloko mususu tozwa sans épreuve, sans komona yango tondima. Soki na tangeli bino na Matthieu chapitre 15, nina kota. Matthieu chapitre 15 verset 2 à 20. Bokomona makambo ezana. Nzambe na lobi apesi biso famille, tovanda comme famille, tata, mama na bana bato makila moko. Apesi biso église comme refuge, cité de refuge pour to kendaka to yoka kaliloba. Tozana ba culture, tozana ba traduction na biso. Boyeba eloko moko. Congo ezana révélation makasi ya bonzambe sina loba yango. Tozana Afrique du Sud. Tozana na Nigeria, tozana Brésil. Bango baza kusala influence makasi na mokili mo. Sikoyo ba traduction, boyoka ngai bien. Traduction. Mutu azui traduction na ye à côté si on a parole. Et comme doctrine. Yoka bien. Pour comprendre ngai. Et banda ki loko la G. Congo, ba 1920 a ekozwa visitation divine ya basal na nzambe ya makasi na loba yango. Ba Billy Graham. Ba Jimmy Swaggart, ba tali ya minene o bazalaka bato mayele na ntango wana ba visiter Congo po ba mona ke étoile na Congo. Ba pesi évangile ya bien. Évangile wana eye esanga na ba traduction wana loba mu komsusu mina zolinga na kendika kana nino na oningi na loba. Esangani traduction ekoti. Toyebaka makambo lokola kake ebo marabatu. Toyebaka lokola makambo lokola kindoki. Ezalaka nango. Bible loba na Exode chapitre 22 verset 18. Ndoki soki ba moni na Ancien Testament faut ba bambe mabanga faut ba bomaye. Ndoki il faut ba bomaye. Ancien Testament. Tomoni ba makambo ebele oyo eza na Ancien Testament o ezali culture ya ba jif biso pe est-ce que nani la biso circoncision eza culture ya ba jif ko respecter ba noko donc biso ba africain tozana culture makasi na ba jif yana culture na biso eza basé mingi na Bible ko futa ba benga soko ngobala ko futa ya ba mariage na biso traditionnel to mona yango ba Jacob basala yango ba Jacob donc ngolo ba ke tradition eye ko se mélanger et wuti mingi na ba Nigérien botala bien zo ba na Afrique e ba na ba Nigérien ba bani okoti ba film ba Nigérien ke yo zo sambela na ndaku ozoganga moto ali moto wana ezokita et pas moto na osala kindoki ali moto wana ziki siko biloko wana ekoti biso na mutu elingolo banini ali ba pasteur balati yango soko tali na livre ya Acte livre ya misala Acte okomona na chapitre 22 chapitre 24 okomona mutu moko kombo na ye Félix azalaki esclave na Rome aza esclave ya Agrippina mama na Claudio azalaka esclave na Rome me batindi ye na Jérusalem aye kokoma gouverneur sikoyo soki azongi Rome aza esclave aza na esclave me akomi na Rome akomi na Jérusalem akomi mokonzi me aza na esprit
azana kanda, azana na eloko wana ya kisclave na nzoto na ye, yangwana abanako juger Paulo, azokutanga azo juger Paul, azosengi bambongo, azokanga Paulo 2 ans na prison. Nena lobani. Bokeba bandeko na ngai na ba pasteur oyo azana ye esclave ya azana ye esclave ya ba traduction. Ayesi ko na église akokamba bino évangile ekokoma tikana tangela bino eloko oyo. Na Matthieu chapitre 15 verset 2. Oyo azana Bible fungula tolanda. Matthieu chapitre 15 verset 2. Tanga na yoti na 20. Ngana kutanga kaka moke. Matthieu chapitre 15 verset 2. Bible et le Bible. Et le Bible. Na baneta na chapitre 15 verset 1. Natanga 1. Pona mateya ya bakoko. Mateya ya bakoko ezali ba traduction. Pona mateya ya bakoko. Ba farisé na balakisi mibeko ki na Jerusalem pe baye epai ya Yesu. Bongo batuni ye. Pona nini baye koli na yo batosaka mibeko ya bakoko te. Tala basukolaka maboko te na ndenge ekoki liboso ya kolia. Na suki nanu wana liboso. Ba farisé ba wuti na Jerusalem baye epai ya Yesu. Ba farisé bazalaki wana baza na loi, baza na loi, baza na commandement, pe baza na traduction na bango. Na kopesa définition lelo te loi, commandement na traduction. Na zana tampenza kopesa définition na ngote. Ba yesi ko epa Yesu, bazo ba na Yesu. Ndenge nini basali na yo, baza bayekoli na yo, baza kotosa mibeko ya bakoko te, balabite ki mibeko ya Moïse te, mibeko ya loi te, bazako loba, bazako sokola maboko te avant balia. Eza nango traduction ndenge to mona kabiso mto sokoli maboko pono lia. Siko bango sala bango pasi, bazako mélanger traduction na bike kozala esclave, pasteur, apôtre, prophète, aza esclave nenge Félix. Na esprit wana azui liberté na église, mais aza un esprit ya esclavagisme, azali magicien, azali mutu ya maçonnerie, aza mutu ya mabe, mais akoti na kati ya église pona akamba lingomba, ayena ba traduction, ayena ba faux enseignement na kati ya église. Bo comprendre ngai to wuti na quarantaine, to wuti na confinement oyo pona to bima na mayele ya bonzambe. Po to yeba soki to kukende wapi. Bango ba ina traduction pona nini bazo sukula maboko te. Bazo buka mibeko ya bakoko baza ko sukula maboko te. Toke na verset 2. Verset 2 lobibo. Pona nini. OK, verset 3. Yesu répondre. Yesu azongiseli bango. Bongo bino pona nini botosaka mibeko ya Nzambe te. Omoni bango balobi pona nini bayekoli na yo baza kotosa mibeko ya bakoko te. Baza kolia saba sukula maboko. Yesu azongiseli bango. Pona nini bino boza kotosa mibeko ya Nzambe te. To continue. Pamba te Nzambe aloba tosa tata na mama na yo pe oyo tosa papa pe oyo abwakeli tata na yo pe oyo abwakeli tata na yo tosa tata na yo tena por nga lingala
Yesu azongiseli bango bongo bino pona nini boza kosala makambo ya mibeko ya Nzambe te. Botosaka kaka mibeko ewuti na bino moko. Pamba te Nzambe aloba tosa tata na mama na yo. Pe oyo abwakeli tata na ye to mama na ye lisumu basengeli koboma ye. Kasi bino bolobaka mutu akoki koloba na tata pe na mama lisalisi oyo na lingaki kopesa bino na moni mobimba na pesa bino na bombi yango pona Nzambe. Soki alobi bongo asengeli lisusu kolakisa tata na mama te, na tata na mama. Kaka na ndenge wana bozali kokomisa maloba ya Nzambe eloko pamba po na kotosa mibeko na bino. Eu vou dar a explicação, depois eu vou fazer isso em português, ok, manaquinha? Eu vou fazer isso em português na tua em lingala, ok? Yeah. Elingolo baboy. Baye pa Yesu na mibeko batata Yesu azoni si monte. Pona ni bino bozubuka mibeko ya Yesu ya Nzambe pona bakoko na bino. Bible lobi respecter, honorer tata na yo na mama na yo. Soki ozana okoki ko modire mama na tata na yo te. Me bino bozoba na bango ke soki moto a préparé mbongo na ye, a préparé primis na ye, akende ko pesa tata na mama na ye bino bisete pesa yango na Nzambe. Bo moni ndenge babali makambo. Ngasi bo comprendre ngai, pone za langage. Yesu bina bango honorer, respecter banga tata na yo na mama na yo. Me bino bisi bango ke soki moto alingi apesa mbongo, alingi apesa likabo, malama ke pesa ngo pa Nzambe. Me yoki ngai Nzambe aloba ke pesa yango epa ya mama na tata na yo. Elingolo bani naza contre offrande te, naza contre dîme te. Naza kusabino bokeba na ba traduction. Exemple, ozui musala. Musala ozui, ozaki na musala toza na église, baza kosambela yo pona ozwa musala. Soki ozui musala, mbongo wana liboso, salaire wana liboso. Bible lobi ke honorer tata na yo na mama na yo, yo ozui mbongo wana okepesa na église. Ha, na ebite botala bino moko. Est-ce que na honorer tata na yo oyo aza autorité na yo na mokili ozomona ke na honorer mutu moko bo spirituel akozwa mbongo wana lia yango. Bo comprendre ngai tributang bokozonga. Faut kofungola miso. Naza contre offrande, naza contre dîme te. Mais naza koloba na bino tala ndenge tozokoma ba problème na batata na biso na ba mama na biso na bandeko na biso, mbongo oyo kuyi kosunga famille, mbongo oyo kuyi kosunga bandeko na yo ozozwa yango sans que o comprendre, sans que oza na révélation oke kopesa ngo na Félix, oke kopesa ngo na mutu moko oyo aza na epe esclave, aza na révélation te, azui mbongo wana a utiliser yango personnellement, yo okomi na problème na famille na yo. Keba likolo ba traduction oyo tomemi na église ndenge eza kobebisa liloba na Nzambe sala makasi te, eza kosunga biso te, eza kopesa biso problème na ba famille na biso. Likolo ba film ba nigérien, likolo e makambu mingi oyo tomonaka pamba pamba, tokomi batu moko ke okomi kotinda moto na famille, okomi kolakela mabe na famille na yo. O comprendre loko moko. Église mingi, ba pasteur mingi, nazoloba mingi, ba prophète, nazako loba kombo ya mutute, nazako laksa selo Bible, Matthieu chapitre 4, bako ya ebele.
Na expliquer bino pona nini naza ko ba mateya oyo sima na mateya ko landa bo comprendre ngai eloko nini na loba. Pona nini ba changer ba ti traduction na kati ya liloba. Yesu alobi yangwana parole eza kozala lisusu na potentialité te yango tozoko sambela tozoko mona makambo za kosala mate po tozoko sangisa yango na traduction na biso ya ba Congo eza différent entre commandement na loi na parole ya Yesu na ngolu faut ko yeba ko différencier ko donc faut ça la étude o yeba définition ngo malamu nazana taya ko pesa définition le loté pour na ko éviter ba problème. Famille est très important. Faut que yeba traduction oyo oza komema. Eza commandement o eza traduction soko sangisengo na parole bibelobi keba na levir ya ba pharisé. Levir eza péché, eza li doctrine ya ba pharisé. Doctrine eza ba traduction na bango keba. Biso toza ko dénoncer te, toza ko beta trompette, ngana beta ka trompette ya tango ya suka. Naza ko beta trompette ya biloko eza ko sala maliboso, o ya lelo te. OK. Égypte et comment ko tema ndenge mususu, désert et comment ko tema ndenge mususu, Canaan et comment ko tema ndenge mususu. Na répéter Égypte et kuma kotema ndenge mususu. Canaan et kuma kotema ndenge mususu. Désert et kuma kotema ndenge mususu. Yoka na bisayo, Yesu pe akenda na Égypte. Tala yango na Bible. Yesu pe akota na désert. Tala yango na Bible. Yesu pe akenda Canaan. Tala yango na Bible. Tala Yesu asala ni na Égypte. Yesu akimaka na Égypte. Keba soki baza kote ya yo Égypte ya Ancien Testament sans révélation. Bible lobi ke na Yesu ba prophétie nyonso ekokisamaki. Selon yon Apocalypse. Bible lobi ke évangile témoignage ya Yesu yango esprit ya prophétie. Ne biso na interpréter ngo bien na lingala pona nazana ta ko funga na Bible. Ezana na Apocalypse. L'esprit de prophétie c'est la bonne nouvelle. Elingolo bake na Yesu ba prophétie no se kokami. Égypte bazako te yango na ndenge mususu. Désert bazako te yango na ndenge mususu. Kana bazako te yango na ndenge mususu pona nini esprit wana ya Félix, esprit wana ya bato baza mingamba. Bazako profiter nango pona ko sala ke évangile za la makasi te pona bana ya Nzambe bazala ya kokangamba famille beba. Yesu akima na Égypte. Yesu akina na désert na Matthieu 4 matana ngomba akeko sambela sala jeune na Égypte na désert. Osomona ngo siko. Est-ce que baté rabino désert ndengeni? Désert baté yango ndengeni. Yesu akoti na Canaan akena fête ake balama e komi vino. Akota ezaba langage ezaba figuratif mobimba. Awuti désert, awuti na Égypte akimi aye na désert akesa la jeûne prière pour na ministère akoti na Canaan. Aye ko sala miracle. Aye ko annoncer eloko ya sika. Donc na sako bisabino ninga sisa awa pona na moni sona landia onyo sona kokate. Délivrance ndenge ezako teyama. Ndenge ezako teyama, il faut bozala mayele. Il faut bozala na kufungoma misu. Na lingna suki sakara boy. Pona temps. Soki elia kitsa moto. Soki bomoni eloko na Nouveau Testament. Luka et Yanola nango. Soko mon Ancien Testament, Luka
tuna bato bayebi o bayebi bien luka yango accomplissement nango na Nouveau Testament ce que lobi nini. Tango balobi ke ndoki baboma ye na Ancien Testament na Nouveau Testament lobi nini. Zomona sikoyo. Ok, pona kosukisa. Pona famille. Nina sukisa awa. Yesu akutani na Pierre. Pierre a passé butu mobimba azwa mbisite. Yesu atusha makambo famille te, alobiki ozwi mbisite pona ndeko na yo pona mama no pona mwasi na yo. Eleki. Yesu akutana tata wana o mwana ya zaki na maladi ya ndeke. O ba disciple na ba ko libérer mwana wana te. Yesu ya pa tata na talobiki te. O monde ngozande mwana. Na moni izaba bandeko na yo. Aloba yango te. Pona nini ayebi amona ka nyonso na kola na Bible Yesu avant ça likambo amona ka déjà mutema ya batu. Yesu bayeli mutu moko azaki maladi na quatre personnes babuki plan fo bakitisi ye. Yesu atali mutu wana alobi masumu na yo, alobi masumu ya famille. Donc azama yele ayebi importance ya famille. Soko alobi mabe bato ba okele beta ba ko sala problème na famille. Alobi ke masumu na yo eza pardonné. Allez, Bible lobi ke ba pharisé bazako yima na kati ya mutema. A comprendre tangi mutema lobi ke est-ce que nana lobaki lisumu na ye eza nalo banate. Vous comprenez? Na ke lisusu. Yesu na kusuki sa chérie. Yesu akutani na mwasi na zaka na problème akila 12 ans. Mboka fo yeba pona na série wana fo za la isolé. Manu nani? Tango za na flux de sang makileza ko bima yo ndengwana fo za la isolé mwasi wana Bible lobike Yesu amona ye aloba na ete ke maladi oyo mobali no mutapesa yo ozaka na mibali aloba ndengwana te. Alobika ke fwa na yo ebikisi yo. Yesu akutani na mutu ya Gadareno oyo abandaka kubloka ba chaîne na babandi bandoko kangena batu fola na cimetière. Yesu a délivra mutu wana. Atuniye est-ce que yo nani balobi ke tozali légion ezali plus de 6000 soldats donc 6000 personnes baza donc na ba noko na ba kati na ba ti na ba demo ebele na kati na ye. Yesu atanga batu wana te atanga ba kombote a délivrer mutu wana lingala ndasbité zonga na famille na yo kene ko pesa témoignage. Yesu akutani na mwasi na tata moko azalaka maladi misu kufa ye misu abotama misu kufa ba disciple basani ba memena na likambo oh mwana oya botama boye est-ce que eza tata na ena mama na ye mutu basala masumu oye mutasala masumu. Yesu a dévié mana 13 albi te eza tata na yete eza mama na yete ezali pona ko manifester gloire uzoka ndenge Yesu zo batela ba famille na bakaya boye. Est-ce que bayibi saka yo nini na maladi ya mwana yo na maladi ya bandeko na yo balobaka nini na succès sikoyo. Yesu akotani na mwasi na Jean chapitre 4 akotani na mwasi oyo akitoka mai basololi. Yesu bisiye kende kozwa kende ko bengela nga mobali no boya na mobali na yo mwasi na bité na sana mobali te. Yesu bi oui ozalaki na 5 mibali na oyo zana bango ezape ya yote obi mibali te ka mibali donc épouse na français donc mibali mari donc ozalaki marié ozalaki marié abenga ite ozalaki divorcié na mibali 5 alba divorcié pona ozo azama yele oza divorcié na mibali 5 oyo posa na ite sa te amona mpona nini mwasi wana azalaka na mibali 5 azalaka marié pona
na Bible na biso porté ba marido donc mibali na ye penza marié mais benga divorcé te pona ko batela alors vous na mibali 5 oyo poza na ye eza ya yote tala ndinga zo batela biso na ba famille biso na ba koma ko kotsa biso makambu ozongi na ndaku ozomona kindoki na koyebisa yo na Ancien Testament roboka mabanga siko na Nouveau Testament Yesu alobani pona kindoki soki amoni yango boy asa bake tatano muntu asala yo boy mais abana osala délivrance mbala moko sikoyo soki oza bien te na famille na yo yoka bien soki oza bien te na famille na yo délivrance na yo ezalaka soulagement ezala ekeye zongi ezala délivrance totale te pona famille eza batu bazana makila moko donc soki na lingi na sala délivrance ya mwana moko songolo fo tata na ye na mama ne bandima o pasteur moko te tala Yesu anaki na ndako ya Marthe fo Yesu akote na ndako ya mutu te donc pasteur moko te église biso église toza autorisé te tokota na ba famille sans famille abengisa biso na suki boye amen na suki boye Yesu na Zake alobaki Zake na koya na ndaku na yo donc il faut asenga autorisation pona kota ngai na kota kama kambu ya ba famille te avant na kota fo famille wana mobali soka bengi nga za na problème boye fo pe mwasi ya benga nga na yo donc fo na zala mayele pona kota na makambo famille pona yebi qu'est-ce que c'est l'importance de la famille pour exemple makila le ko exemple makila il faut que ça na sagesse makasi yango mona ki Yesu zaka mayele aliye kutsangisa makambo ya ba famille tazaki mayele pona ebike soki akoti yango na famille comme problème siko biso uti wapi tozi ba tradition na biso ba kake kubokela mutu kake kusa yango ba problème na biso na suki si boy au nom de Jésus na continuer ta lobiso nzamba ko permettre pona siko sona sans la portugais nzamba za lokumu nzamba batela biso soko sana question ko retourna ta lobi otininga message to sur na bino que Deus possa abençoar. Vou dar uma pausa daqui a 5 minutos. Vou entrar em português. Amém? Tchau. Shalom, shalom, família de Deus.